Au bongo ba musicien o yo lobi wana. Ba on bima wapi. Enfin. Ba bima ina porte na fenêtre. Alongo epekate. Ba longo epekate. Ba musicien so ba longo epekate. Ne biso tout longo epekate. Non mignon bras mon dieu longo moi trop tôt. Ezaka ninka nzembo salaka na poza yi moi na libuso code moral nde mona ke te na pe capable ko composer siko pe na ko longo. Invité trop tôt et banana. Il faut ils ont combien de temps? C'est déjà 15 ans. 15 ans le bazar trop tôt. On a batouana, peut-être bazar ba ignorant. Ba tout ba trop tôt bazar ba ignorant. Donc ils a choix na e, ils a goût na e. Et à ma bête, so via zana ba petit na e azo soutenir bango selon goût na e. Yo ba babi ba pe sauter ce ko sani. Oh banolé là partout kenga ba pe sangate non. Donc ça dit na reçoit la té pour muninga sali na osalango na osalango pe na osalango pe mais batu bazo na anglais ni voilà na salango mais na télé batu bazo na anglais hollandi mais na concernant na beta nzembo ya BCBG non Papa chéri. donc na lamu ki na akaba na bando tuna papa chéri boni ko solo la po oza su musikat mais ko solo la na papa na yo ndenge za petit muso alongo ka fali na kofi so la kalabotu na etende il que je suis la seule personne seul musicien à tombo la bende la BCBG tombo li bende lenga moko mignon abrami oya tombo li bende lenga moko ponta de la sae oh mon ce soir jaloux ça la projet kende loanda. Oh mon Dieu, un peu dedans, un pied dehors. On va jeter. Ce qui n'a le bilinga la logoro moko le côté moko li banda papa chéri la musique divise. Bande kolanga balinga kinga iti. Natikela bango papa chéri wapi banda ko batonga na gombi na boyote papa. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas. Il y a 001 blague télé loi sur le biso marambiade. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma ndenge nango. Donc total la Victoria TV, na ndenga ilusa na ndenga makambo, potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele nandenga ilusa Victoria est certa amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, hein. Donc je suis là pour vous donner la joie, la gaieté. Voilà, donc sur ce plateau aujourd'hui je vais m'entretenir avec Mignon Abraham. Donc c'est pour la première fois là il y a Mbaye na plateau et émission la bino micro libre. Donc restez branchés parce qu'il y a à boire à manger. Na retourner ba question o eko se pesa bino o pe bolo barango msusu na kuku et nga na tombo la mo la mpoisa. Merci beaucoup na l'œil au-dessus ma caméra. Merci beaucoup à mon boss JB Kumaluta, le vrai trollé de Dallas boss à la Kamoko, et mes respects à mon général Jeff Makayabu, hein, donc Tata Bilanga Bio Nabio Kuna na Dallas na États-Unis, Guilain Congolo Mokonda Strasbourg, Tozawana, tous sur la Sukuna leader Mignon Abraham. Bonjour Mignon. Bonjour gros bébé. Bonison. Ouais, kitoko makasi mna sepeli na l'équipe na chaîne à Vienne na Vienne JB Kumaluta. Donc bambota trop. Nabigero a sepelati balama. Ouais. Voilà d'accord. Merci beaucoup. Bonisiko, comment tu te sens dans la peau des leaders maintenant? Ouais, je me sens mieux. Je me sens mieux. Ça va. Le tapis dans musique mon côté ce qu'on a makamongo monyon skonde ni da pas subir dans le capete. Ça passe va m'écarter parce que il a passé. Donc ko le battre ko m'écarter. Il faut ba bongama. Soza na poso sala makambo yo ya mamba passe. Alors faut bongama. Faut vraiment bongama et puis avant ça là faut comme artiste. Aux en ndoliste été.
sozaka nduliste okokate. Donc il faut qu'on soit vraiment artiste. Nazong sur flèche tant il faut comme artiste donc tant yo longwa qui na BCBG tu te sentis que comme artiste tu dois peine après ya longwa voilà na BCBG comme ça un artiste dena bi bon voilà je suis un artiste na nduliste ton na parler donc on a commis na BCBG na comme international alors et puis c'était pas facile car donc le quoi ma pananguba na tongoka abema non j'ai fait pratiquement 15 ans. Donc j'ai dans 8 ans nanga. Voilà. Ba que non mignon bra mondio le moi trop tôt. Ezaka ninka nzembo salaka na poza yi moi na libuso code moral nde mona ke te na pe capable ko composer ce ko pe na ko longo. Invité trop tôt et banana il faut ils ont combien de temps? C'est déjà 15 ans. 15 ans ngolo baza trop tôt. Wana batwana ba peut-être baza ba ignorant. Ba tout ba trop tôt baza ba ignorant. Parce qu'il y a Lilo, tu sais le quoi exemple il y a Binafilé. Ils qui trop tôt à Longwa. Non, ils qui tournent. Donc c'était un problème, juste un problème de temps. Le temps était arrivé, voilà. Le temps était arrivé. Donc je me suis proposé de faire ce que je fais. Je me suis dit de marcher dans ma propre, de voler dans mes propres ailes. Orchestre il Abraham et ses amis. Non, on a des orchestre 10e bataillon. Voilà, on a des orchestre. Oh, ses amis, non. Oh, non, ils ont orchestre. Même groupe d'accompagnement, ils ont orchestre. C'est tout un ensemble, il y a orchestre, orchestration. Voilà. Merci beaucoup. Mais au temps comme il y a Binafila, côté la bande longwe. Non, bimsinte mo tepo na mon la ranze mo oyembeli papa vient abso Jonathan qui tambala. Mutambala. Mon problème c'est que peut-être et là on a remarqué bah journaliste na biso bino bozana mino na bâtiment ka peut-être bo Hollanda botala et tout. Qui sont mon était bien affilé, il ne fallait pas que tu aies verbe bien affilé car son mon chose au bête tu comprends que wana bien affilé. Amour pirate bimaki. On a amour pirate non, amour pirate. Il a accroché pas ndenge mon chose lelo. Non, ozo sala ongo sa sanga comparaison na bien affilé ou pas? Non, parce que non, quand ça c'est une comparaison na binafilete. Nana yetoza déjà gâchette mon côté. Il faut cesser la comparaison na ba Ibrator, comprendre? Papa mon corps. Voilà, faut cesser ça ba kuna. Ngai ko cesser nga ba comparaison na binafilete. Hein, donc par rapport à respect nanga na artiste. Donc nzembo bimi na mboka oyo, tonga na bimisa code moral. Là j'appuie pour na bien. Le code moral est ané. Ils ont eu mon bête quand on n'a pas oh non, et pas ils ont dit mon anga. Ils ont dit mon anga. Ils ont Abraham. Yo quand papa chéri man code moral. Voilà, donc c'est Abraham. Donc il faut pas comparer ba makamo boy ils ont recomparé. C'est-à-dire l'artiste on a ça la makamunanga donc et puis dans sa musique na ça ngo pona mututé. Ponanga. Pour la comparaison, il faut se comparer avec des plics, avec héritiers. Non, je fais ma musique en tant que l'artiste congolais. Donc, ngane naza boye, naza artiste amboka. Naza artiste amboka, naza artiste cliqueté, artiste était aoye na plateau nao, na ndobo ya nzembo batu. Non. Naza pété artiste monté na biso té to kota côté wana té poto na tie na biso to na tie ki amour pirate chéra besinga bolingo pirate yo ma batu tout ça na bango mission tango amour pirate bimaki debi oyebi anete tango na longa yebi anete na on a 2016 on a 2019 ça dit premier nzemo na tie amour pirate betaka me accrochara et ba fone ba ta so ba mam non on a lobi hein. Amour pirate. Oui, mais quoi et Simba penade on était. Mais ça quand on papa dans belle mélodie mama bien. Et accroché ki bondeni bazo tuna ngango. Na ko s'informer pour na tuna ngaka men. Ndeni bazo tuna ngango. Ba tuna ngango ti le lot. Ba benga amour pirate. Ba journaliste mso tout ça na ba émission yembi parti ango.
abi alingaka mo pirate peut-être ezalaki choix na yo te ezalaki goût na yo te peut-être voilà c'est-à-dire eza na bato oyo engi olobaka te nzembo nyonso eza na bato mosusu balingaka mpe omba te babima Chantal eleki yango bato mosusu balingaka ma Chantal te balingaka babi omba eleki yango ozo comprendre wana opesa mo ba direction c'est-à-dire pour nanga c'est bon et alors pour nanga so nzembo bato 5 6 personnes 20 personnes ba CP nango c'est bon na posa te nzembo musicien sala yango te po il faut tina na plutôt na Niamey ba e banzembo wana bimi ozo comprendre on a dinga œuvre na sala œuvre nga wana eza œuvre surtout tseboye babi ke nzembo tel amour pirate code moral lettre J net lettre J ni et beta boy tant on ke na ba boîte ngam na ke na otikela ba ngwango te amour pirate za na ba boîte tout donc soki nzembo beti bon yolo ba ke accroché soki ndebo yebi yango te o mona kutu te o yebi kutu te wana nde c'est bon vous comprenez ba album nyonso o ebimi awa ebimi belé mais au moins on a moins 2-3 chansons nde epesi makambo et koloba te wana et accroché te so ba ça yango peut-être promotion bon nde to remarquer ça qui ba belle chanson voilà donc par rapport à lettre J na tout nango to lobelango mais so to zongsu sima neti makamba ba nzembo ya ba biso ba o ko comparer ngona ba ndeko msuti faut comparer le bain bien sans polémique on a le bien faut zonga et pas na ngamoro parce que ngana déjà na ba polémique te ya ba biloko wana na ngango te mais to mfa na msupena na télévision pena minyo abama otala papa chéri motopamba azo ko adopter ko joindre que non alba que non mwana na ngai braton piana azo ko adopter bana o babim peut-être na orchestre mususu par rapport ya bino bana bo bima paneti yo ba dino et parce que bo bima na porte te bo bima na moins politesse ya ngo azo ko adopter bino te à part j'ai comme métro nde mutu asala tout temps avec pas produit et ça ko ndeni au bongo ba musicien o yo lobi wana ba on babima wapi fa ba bima ina porte na fenêtre alongo epekate balongo epekate ba musicien so balongo epekate ne biso tout olongo epekate donc eza choix na ye eza guna ye ya mabeta so via sana ba petit na ye azo soutenir bango selon guna ye yo ba biba peso te sko sani o banolela partout ke nga ba opesa ngate non il faut reconnaître pe na TV que na papa langa bonga na boya ki wapi papa chéri c'est mon papa c'est mon vieux yem ta sala tout le mangana yo boy vous comprenez on les a les ont parlé ya on tonga ko sa sur émission internet monte to ça na yo tambo kene sala kuna bo komo minyo ba mafingi papa chéri ozo mona ba bilo ba bongo ezo bomela biso ba carrière ezo boma mutu mususa koti na mission tatangi kaka ba bengi yo impoli ozo comprendre bino pe fobo aider biso soigner lopo aka mutu nanga komina ki na itaga ba denewa de don soigner à part yango ezaki na artiste na bino congolais na posa ya batu balandanga batu balinganga et tout babiloko wana ebomela biso ba caché ça dit kobima na fenêtre kobima mabe ezaka ndeni mwana musoko za ke non net papa tango le mamu ya ibra na petit intimité ibra na minto na fa ba cause ezala mais moi que papa chez non que c'est musu mais ko adopter bana ya libanda ole bana ya yemo ko BCBG afula bango a produit bango asa ba makamu mo ka beza lokumu na ye bo remarquer eza makamu oyo bino ba bo remarquer est-ce qu'on a remarqué na ngote pour ngazana papa chéri 15 ans oh nazal lelo nde totemino wana c'est papa chéri je ne pense pas déjà ici à saleli batumsu o ya sal ponanga na saleli bango te parce que ba mission na nyonso ba yeba ki bango déjà vous comprenez ba yeba bango déjà na ba orchestre ba uta via zo cheka loboko azo aider ba petit na frère na biso métro la musicien na biso déjà ya wingi hein ya BCBG a beta album te avec album te ça dit ngani na temia wa Joa Mukeo dans sa première artiste au na kotaye studio to sale clip et l'équipe mutu tout atelier et tant batu batalier ba comprendre wana métro a utaki na BCBG vous comprenez voilà ça dit dans sa première moto voilà dans sa première moto
premier frère na ye mo ayebi ke ne na boye na beta na ba concert na BCBG na leka na ba émission mais akosala nzembo basali clip et bimi monde entier batu ba moni yango boye de 6 mois. Vous comprenez? Bon ingo lo bateke na leki vous comprenez? Parce que c'est un artiste congolais. Aza frère na biso ya okuta biso na wenge, aza petit ya papa chéri, ndenga pe na petit ya papa chéri. Sali mutu na mutu, aza na ndenge na ye banela na papa chéri, mais na ndenga boulot. Na ndenge te na ye ko finga métro, na ye ko tonga métro pa papa chéri, na ye ko tonga sege minye pa papa chéri, pa papa chéri alinganga non. Vous comprenez? Ngai na zalaka juste. Na yebi o eza malamu, o eza mabe. Frère na biso azawana osala boulot na ye calme. Ça le moi bien mais trop chante JBM Pierre. Tout le monde peut présenter à JBM Pierre. Plutôt remarquable. C'est la paix mignon bon moi ça appelle le quoi bon. Je ne pense pas que ba concert était que ça album. Je ne pense pas que ça la bon na bana déjà ko yemba papa chéri avant bato tout. Nga. Oui, mais pour t'aimer le coup, il y a celle qui wana ni c'est tout le monde peut penser que non, hein, au solo mais podium mon repena papa chéri Temi boy. C'est mon fils. Maman salvana papa chéri podium mon 15 ans. Papa chéri yoka papa chéri loba mignon Abraham, appelle ça comme Abraham. Il me talon associé à fan de chef du gouvernement. Ça dit n'a pas changé déjà maloba bon. Yemo ka papa chéri. Donc ça changer tétika la bon. Vous comprenez hein? Donc ça dit na reçoit la té pour muninga sali na osalango. Na osalango pe. Na osalango pe. Mais batu bazo on a anglais ni. Voilà. Nanga na salango. Mais na télé batu bazo on a anglais hollandi. Mais na concert na beta banzembo ya BCBG. Beta pe banzembo nanga. Donc ça dit il faut que la baninga espace ou amoni qui faut ça la boé pour na vie na e asali na e. Non jaloux à mututé, jaloux à métro té, jaloux à ba frère na biso té. Non. Papa chéri. Oh, donc on a l'amour qui n'a encore ben na tout na papa chéri boni. Ko solo la po o sous musikat mais ko solo la na papa na yo ndenge ba petit mso alonga ka fali na kofi. So la kalabotu na etende. Mais maintenant là tu n'es plus au chemin na yo, au leader. Toza normal en bon terme, salut boss, salut Abraham. Vous comprenez? Voilà. Ça dit bien vous avez pour ça ma bekota. Ma bekota neni papa chéri da papa chéri. Na un jour mon roté ngana et ça un jour mon roté papa chéri comme musicien là. Ngana ça éternel musicien papa chéri, éternel. Vous comprenez? Hein? Donc voilà. Est-il que je suis la seule personne, seul musicien à tomber la bende la BCBG qui oye penza boye to comme na vacances hein na vacances na bandera la mignon pas me mati partout to teng ba bra Congo eh mata yo moka comme tout na binga moka na bele bolonga ba shayi ngenge ba na binga inde ngana lobela ngande oya tomboli bendele nga moko mignon Abraham. Oya tomboli bendele nga moko ponta de la sae. Oh mon soir jaloux ça la projet kende Luanda. Oh mon soir un peu dedans un pied dehors. On ba jette. So ki na lobi linga la lokolo moko le koti moko libanda papa chéri la musique divise. Bande kolanga balinga kinga iti. Natikela bango papa chéri wapi banda ko batomana batonga na gombe na boyote papa. Mbwakila na mbwakila olinga ngate menga lelo na président mais bino bwaka tisco wana elo mwa malongezo so yo mtolobi yo peut-être maloba ne to na wenge BCBG wana batutu balinga naka no mutu mso na mutu na alinga nde mutu mso alinga ne yote si yo tambo tikele pe papa chéri nda ko patongi na gombe ezate vous comprenez ndenge sege mino alingelanga ndenge nono fuja alingelanga est-ce que ndenge mutu mso alingelanga ti ni Gilles qui ben salingelanga de Rio lingelanga ninge de na matra bendolinga ande mutu mso alingelanga ngati oko pona ya ona robi de petit no ne kwali palinga kyo oh Dino kwali c'est un ami tout ça na e makambo ya ndule voilà na beta ndule ndi na zabena na beta ndule ya betati oh non obeta ndule
Très sage na maloba nebi ke batu botala bo comprendre. Non non beta ndule na beta ba concert. Non non actualité. On appelle la charge mais c'est mon pas obéla faut pesa pe mbongo. Voilà ya makasi. Non tala net idée très joana. Tara depuis bandele ka chaque jour na TV na ba radio. Ya kindoki. Tina ba chaîne banda. Ba chaîne câble ba trace na ça tina ba Black. Je salue David Monceau le producteur frère. Combien David Monceau? Oh, pour moi remonter dans nos monter ba comment Obo musique. Remonter dans monter ba comment Obo musique to lata ba mbila. Ba soda boyinga mon général na kati. O mona métro ta zaiwana. Yango comme si opena moi monoko po David Monceau da pena pe plafond ba produire. Ozo comprendre hein, remontada. Ba tia pena Obo musique. Quand on a payé au lobby et les kangas m'ont pris la Congo, la chaîne est belée, la numérique, la chaîne est belée. Mais ok. Ils ont des chansons. Ils ont vraiment clip qui toko. Il pas bien aux yeux. Parce que Zanzembo. On a chansonnette, c'est une très belle chanson. On a bête lango tolo parce que na sali musala kitoko. Parce que oh ils ont bimasko na katia passe en or misusu ezana ba koko na ngweza. Batu ba rosepela na niveau mo boy. Pour album sko yo ils ont bima. Album ce que si ba mona ba fiche ce que zo ya batu ba zo ce qu'on attend on ba CD ayoki na téléchargement azo album non ça l'album c'est tout un esprit, ça reste durant toute l'artiste peut partir peut mourir mais l'esprit reste. Voilà, il y a album des musiques. Alors faut ça là on a ba norme bien ba condition ya bien parce que si on a ça là on m'a bé aux amutali bosso ça même banze mon za kitoko te mais au moins yo esanga ke nze mon za kitoko alors tant nze mo kitoko au pesi ba tout temps autant on a télé ya yo quand on a radio ya on est primordial pour na chanson chansonnette différence non pour le ça les chansons de chansonnette son œuvre le quoi passant le quoi la code morale ça dit to comme ba koko. Mais lelo oyembela mutu ya ba série autre to koma ba koko na simi micro na yemba lelo zonga moto zali ba lelo yenge na milangwa limite ba dépenser pamba na bozoba tango zana mbongo bisika nyonso ba kopesa yo ba titre ba kobenga yo président ba susu ba kobenga grand prêtre Steve Matuka Clément Mbengai la patronne philo mais code moral zoabo moto chanesi kanango sois sérieux les temps c'est les temps avant l'heure ce n'est pas l'heure après l'heure ce n'est plus l'heure sois sérieux est-ce que bana ba série wana ba koma na ba 20 ans ba no sala pena ba Rabobank ba no sala pena ba Citibank ba no sala pena ba Bralima ba Bra Congo ba koma pe ba journaliste lokola yo ba koma pe ba artiste lokola nga ba no zwa mo muke ba fe na biso mo yemba ka zwa bo moto ouais on a ça ba chanson c'est pesanga parce que bando le ngati le garder ka voix c'est quand aux années la voix c'est moi je prends mon temps je contrôle mes aliments je prends le temps de dormir na trop té na kenda boîte parce que nga fona ke boîte fona ça la contact prise de contact na ba prêtre asika ba prêtre asika série akala bazali kaka mais bango tika batiki déjà boîte ba prêtre asika bana posa ba ya pe boîte akuta na bena million Abraham parce que artiste wala na ndako akuta na prêtre wana ti parce que sokode pe sa biso mbongo ti nini wana censure déjà zo kanga ba artiste kutu ba artiste pe mbongo te artiste ne faut que ne tiki la bango la ozo comprendre ça dit ngai fona sala actif nze mona biso ne na yembi zobo moto boy na lettre J amour pirate jera besinga bolingo pirate o mawa kote kuna azo pesa ya original ndenge mindele bapimela biso mokongo adendo batikela biso kaka sima dendo ba chéri pesanga bolingo ta ya crédit nakofuta mbala sima avec intérêt imaole oh Dani imaole baramoto mawa moneti nzembo kitoko boys ça dit mutu avanda teti bula côté studio oleki na Victor ba oteka nzembo 200 francs au regretter ba énergie na dépense notre ça ozo comprendre ba oteka nzembo 200 francs alors l'artiste congolais il faut za ba tout le monde ba vient na yo ba contacter zala pour moni neti caro et a déjà 200 francs. Comme quitter quoi, ça va. Vous comprenez? Et à 200 francs. C'est déjà depuis que papa Chira paye ça ma cambo.
na yaka kaka na yaka kaka ngana sala ngana on a bien artiste c'est-à-dire na yaka déjà c'est-à-dire surtout zongi sima batu bayebi surtout côté ba YouTube internet bayebi que car déjà ça désenfanté l'artiste ne coûte pas le prix à car oyo on comprend artiste il faut attaquer fois ça na ba prise de contact au papa Chira Lobaki carnet d'adresse carnet d'adresse ayebi que petit na 1 million Abraham na carnet d'adresse d'abord il y a le bossé ça papa Chéri carnet d'adresse dans wenge BCBG bayebi que y musicien ya wenge ça dit il y a tchananati il y a tchananati pe le sous BCBG vous comprenez et puis leader il y a 10e bataillon et puis tant mutoya so nanga bralima so nanga so la makambo qu'il faut mettre à place tel l'équipe ba mikande ba manager ba signer pas et loko l'équipe na compte G vous comprenez hein? Et puis so mutna manzembo na manzembo na yembi Jonathan Mutambala ya Nzambe hein fuga ya Willy Toka fuga plus ouais exportage. Merci à Willy Toka et merci d'abord na président Rogaroga Sharif Abdelaziz pour na passe en or pour papa j'ai rappelé ça qui passe en or il y a un album passe en or et bima parce que président Rogaroga pesi passe en or PDG Willy Toka le dragon de la monnaie a pesi sous ma camp ça dit parking exagéré vous comprenez hein ça dit tant on nous moi vient biso Paul Muto et bima sous de Melika ba prêtre mais nga na mignon ba nga mona prêtre pour son voyager siko tina masina ba ko mignon ba na Paris mignon ba na Turquie mignon ba na Brazza mignon ba ni po ba opesa sango na télévision ça dit toi ba prêtre na coin na biso vous comprenez toi ba prêtre pour na mboka o so to tienzembo ba tu ba yebi ke mignon ba tienzembo mo na TV vous comprenez ça dit eza c'est-à-dire je suis un artiste qui a un parcours bien fait. Tu comprends? Et dans parcours musical, il y a la chance, il y a le travail. Oui, le travail est bon, mais c'est quelque chose de peu de valeur devant un travail bien fait. Et moi, déception. Voilà, moi je fais bien mon travail. Je fais bien mon travail. Ce que je fais, je sais que ça touche différentes couches. Il y a Oara Congolais. Vous comprenez? Non, il y a un code d'Ivoire, il y a un code moral. Code moral, vraiment, rien à dire et quota. Voilà, il y a un code d'Ivoire. Mais ça, les artistes, ils sont même en Côte d'Ivoire, ils sont bien avant. Il y a marqué là où ils sont bons, ils ont terrassé Pézala. Bambonge ezali. Ils sont bêta bêta mais dans le cas bambonge kaya Congo. Ils sont bambonge ya mai ya terrassé ezali. Et que artiste mo vendre ba yebi ke wana sensei Madiba ceinture noire. Ba yebi ke wana sensei que papa Chira vanda mena na parler meli atibe na mo jaka tawe wana balama. Ana mignon premier fils. Voilà merci. Mon que comme premier fils on a banga. Je suis ça ba. Comme premier fils. Que belé. Comme dit kuna on a premier fils ngande premier fils papa Chira bi bana lelo comme on est Abraham. Abraham premier fils bien né premier fils na papa Chira est-ce que tu vois l'année ba tu me suis bati karaba wela ba comme on ba daida ba wela ba sora ba junior nganda balama. Voilà. Vous comprenez hein? Ça dit monde ba tout ya BCBG lelo yo siko ba komo chapé monora be abiso pe to na mignon Abraham seul contre tous. Je suis c'est que bon. Oh ba to BCBG ba oh yebi nabi force à la libre. Ton a banda orchestre. Tu na beti concert na za ka na demesa. Na bisio demesa. Mais lelo e komi oye hôtel bomoni hôtel on a fait na BCBG. On a fait na BCBG. Ça dit ba vena biso pe BCBG ba comme pe ko secrétaire ba ceux qui papa Chira na voyage. To beta pe tout repas balama. Ah papa Chira beti samedi mignon ba mabeta dimanche allez on a okene papa Chéri le minage ya pa ya moi na biso yango nde nazaye ko luka yango nde nazaye ko zela nazaye ko silikela ba fan ya BCBG na faire wana na santé que ba fan na BCBG ba yo ki ba biate cette fois-ci il faut to kenda rapé
Kota la ramini en Abraham Ponta de Lance poso bae ba oyoka Zadio naimba pe na Zadio. Ba oyoka Francis Solution naimba pe na Francis Solution. Oso comprendre hein? Ba oyoka banzembo o na proposer ka bango. Po nzembo eza kokota batu na côté. Proposer bato. So ba sipe nango c'est bon. So ba mo ba boy na bango o proposer bango so mususu. Parce que ça nango ka ndule. Et ngolo bate ndenge restaurant oyo olamba lelo ndenge ba olamba solobi. Et ça, mutunda consommer ce qu'ils ont quitté au côté au changer plat. Voilà. Merci beaucoup pour te chuter Nabiso. Je salue mon vieux. Il y a mon vieux Edith de Newa de wana ya na ngamo ya commune à Kinshasa. Ritete bino tout dans linga bino mo aming na lelo bino mo fort. Dani Muyenge l'homme 10 millions na Paris wana. Le lot peut aussi lettre Gina. Est-ce que beti da tout na sensi? Na quel canal? Nani? La baba mikonda sensi po tango robima c'est comme ateke mukamate parce que quand on monyo pas ya okomatanga le robino mundibu tout monde peut le prêtre des prêtres mon pas mon kondi humilié par les Congolais na kata lettre J et ma kamni ma kuna kombo na ebanda na J Jonathan identique na première lettre ya kombo ya Jésus Christ est-ce que ça la likamu isina bolingo na biso ndenge yezo bongo la kima vino babosono batambola bakufi miso bamona babeli babika bawei basekwa bolingo ezali sono lipapula te ya ju aomemi motema yeba komemi molimo nazala kambisa 16 plus na kominda kala te ya ju na kokoma litaka na maya te ase si te pe pense à moi et comme un refuge na ngate mutambala ya ju na ekogoma bolingo no comme pimela ngabili ozala ka régime nanga na lia 4 fois par jour il est 4h-6h mutambala dans la pekoto yo après kesu mokolo na kokufa kake kubete ya jo lobela bango samona nga yasuka foto nanga bakamata basala monima soki mopaya ba memela esango na mesana kolata kaki na lipapa o pona yebi mokolo tokokufa kato keneke na tra ya pembe mabeli ngala lela kai Yesu masi asala yozonga Yesu ezala yozonga héritage otikela biso bolingo papa zabula lesengo kindoke luki bato kubuma eponi kaka biso mawanzo yesanga awa c'est mon appel la bêtise ezate siko yesanga sansire ko ya koluka nini na nzemba bu nanza muto barumba matérialisé. Moi je suis on a des enfants. On a la famille à protéger et à respecter. On se comprend. Donc, je ne suis pas un artiste qui vient à la télévision parler de bobards, chanter des insanités pour la musique. On se comprend. Si on censure, il faut que ça nzembo mbongo kaka po nzembo bima. Et les Canadiens veto et tout batubayoka. Voilà, loi moro basala bino que non. Faut que ndoti kanzato kinaki yebo. Bango balie, bongo biso skoto gagner nini. Déjà toto loba ah ba mzembo bateka 200 francs. Déjà studio ndiai nini séance c'est à 300 $. Parce que 200 francs on a par jour sur séance. Ça dit 200 francs na kata 300 francs et kota combien de fois toi na calculatrice ça. Ko nzembo wana basaleli nzembo moko po esila na studio ndiai il faut $1,500. Parce que nzembo wana bateki yango 200 francs et pas congolais. Oh censure à censurer té. Ozo comprendre. Voilà, oh censure fois à censurer té. On se comprend. Congolais a été kanzembo a Congolais bimzembo moko asibimiseli $1,500 na studio. Ce qu'on dit moi na Congolais tindela ngo mutu na chombo na 200 francs 300 francs. Tozo teka ba carte na sim, tozo sala boye na nini, tozo tinda penzembo na 300 francs. Na oli kana yuki. Mais na oki penzembo ngo yanga. On se comprend, hein? Nzembo na la lipongite. Mais la commission de censure est wapi pour d'abord qu'on censurer banzembo wana. Et commission de censure il faut épais sabiso aide de mémoire. Toyeba que les artistes doivent payer combien avant ou après la sortie.
Il y a un montant fixe à la rater. voilà, vous comprenez, hein? Il faut tout bas en aide mémoire. Biso tem to que no Lucas construction d'essentiel yebi ba orchestre réunion voilà et yebi et ça la recensement. Recensement mboka tango et ça la marabatu ba kena se présenter dans l'hôtel de ville. L'hôtel de ville envoie les agents. Il y a hôtel de je sais pas si je parle mal. Tu parles très bien. Voilà. Par rapport à point de vue, par rapport à acte, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. La censure, la commission des censures, s'ils n'ont pas de conseillers, moi je les conseillerais que Luka, agent, engager agent. Comme ça, na mbongo to futa déjà wana. Bako futa ba gens wana mbongo droit de makolo. Bakende na ba bar. Oyo nyonso batia ba instrument. Batuna oyo eza orchestre ne eza karaoké, oyo eza karaoké. OK. Bino karaoké. Il faut bo futa boye. Po bo beta banzembo ba mignon Abraham. Ya ba papa chéri, ya ba vieux quadra, ya ba Dicap la merveille, ya ba héritier, ya ba Robino, ya ba bina filé. Vous comprenez? C'est-à-dire bino awa na bar oyo faut bo futa mbongo na censure pour na sokoda déjà to zoraté net ba biloko na faut ba kanga ngo na sokoda na oui président Verki so yoka kanga ngo faut ba kanga ngo na lobela président Verkiste ngana yebi ya président ndeli présent nini oh appelle na sokoda appelle na ola président Verkiste. Président Verkis, est-ce qu'il y a un président Verkis, ça là qui recensement, il y a des musiciens ou des en Congo ou des studio, pour bimisa banzembo, na bambongo na bango. À ça qui recensement et président Verkis, ta fouta rabatu comment basa la rango? Est-ce que bakenda na bar pour batala combien de nzembo o ebeti babeti ngo combien de fois? Parce que les lopé na bar banzembo ebeta ya ba ivoirien. Banzema ba Davido, est-ce que commission de censure démarche nini basala ki pour na banzembo wana ele kaka ko le banzembo na biso mo ba congolais? Est-ce que balande ki maloba o baloba ki na donado anglais voilà, est-ce que ba auditionna ki yango balande la baloba ka nini na kati dossier que nzembo na code moral pe mbongo nango pozwa te mais ouais bien vous comprenez? Est-ce que balandela rango te ça dit balandela pe ba ivoirien pe banzema ba total rango awa ele kana ba radio na biso ba futa ka banani ba droit wana kendaka wapi parce que yepe awa banzema wana tango ebeta pe awa po biso banzema na biso pe ele kana ba TVA to futa mbongo ba futa nani. Et puis banzembo wana bana na biso ba yemba ngo bandeko na biso ba yemba ngo ba kende pe na ba boîte de nuit ba yoka niveau ya ba insanité eza na kati ba boîte de nuit ya banzembo misusu ebeta na ba radio awa na ba télé to bandeko misusu ba yembi donc otanga ba kombote ba yemba bakangi bango tende nini. Voilà. Merci beaucoup de comme vraiment nako senga na commission de censure bazonga na sokoda balandela nanu ba droit ya ba musicien congolais eza ndenge nini et puis musicien au fois à la adhérer na sokoda condition eza nini et puis ceux qui a s'adhérer aba nos mbongo on est comment parce que fois sur mbongo on est chaque mois vous comprenez ali na nzatana wana ya sokoda ole mbaya ko kanga artiste bazui mbalar misusu eke na compte ya censure aller censure et ça va musicien il va bando contrôler banzembo na début na avant sortie to na après sortie ya nzembo censure bati na ba agent na ba studio tant bazo sala musicien on sala enregistrement ayebi ke na okenda na sala enregistrement nanga semaine nzembo na koyemba yango ba lobi boye to kotambola biso nyonso bien muto ozasko au-dessus ya loi muto obosana ke loi ezalaka azanga te muto nyonso otambola na lokolo parce que neto temi awa yo moko loi muto temi ato likolo liboso immeuble boto ça dit loi na yo
et kotina yo mo déjà komi peksa ko matalikolo komi tikati. Voilà. Vous comprenez? Ça dit yo moko d'abord aux loi. Donc voilà. Merci beaucoup. Votre tout un programme, il y a un mouvement, bande qu'on peut mettre album, coup de chapeau nanai. Très bien. Très bien. Na batutu. Batutu babimisi ba album dans l'ensemble, bobeti ba album na bino banze mon abino kitoko. Encore bien affilé mais batu pe bébé bimisi. Mais maître pas bimisa kit. Maestro. Cible. Oka cible ti. Maman na et pas kitoko. Banze me bimi nyonso eza kitoko. Donc voilà, déjà Moutsu à côté déjà dans le studio. À côté dans le studio, tu vois, ça va tout dire mon ami. Le problème, c'est que comment au Congo, tu vas quand et comment il y a le mouvement, la chance. Vous comprenez? Il y a un handicap problème tout ça. Alors, ce business, tu comme un Congolais, tu as un bande voilà. Donc bientôt la génération qui zo bima mettre boze la minya abini ça parce que tu es BCBG da makini pena ko bini ça ato ba ngana na boaka te na yemba na animateur te mais à quand sorte pena no ya génération non lo ba ko te lote ba tu bazela ka ah bon non lo ba to na lo ba su lote ba tu ba nozela ka mon lettre Jésus qui surprise ba tu ba kota ka ba moni ko passer un 30 aibo nzemba 30 aibo rien à reprocher. So baoyoka point d'interrogation bien signé Willy Etoka Mignon Abraham. Ah non et puis parce que au 15 ans pemela moto pe akomara de banze na yenga biso zabana et moi na moto abunga ka identité so na binga papa chéri a père na ngati bato abati okosi papa chéri ça habité voilà c'est pas mon fils bato té papa chéri okosi c'est ton fils. Voilà le programme en mouvement chaque jeudi tous en NS Kabar na Willery wana bato bazana poto na ba batala émission awa ba congé pe fa otala biso to senga ka soutien na biso eza bato balinga musique kaka. Donc ma béate diable péate donc j'ai bien aussi to katika moto tout mon biso déjà moto tout lingi il faut côté place en ouais aussi to katika moto David bon c'est faut kota kaka aussi to katika moto tout la moto nyonso to lingi ina nenga bien pour signer ba moto atina na tumbola bato ya ve na waze quoi na papa chéri babi tuno turo tumbola na bato toi ni baza ba puis comme la lettre abi na tumbola na bato mola bato yo amwana roite na fimiko bona fimiko papa chéri mwana roite afimiko mwana kama ngai afimiko ba fuji banali baza bango pe ba afimiko bana roite. Voilà, merci pour le numéro à bureau. C'est un numéro à bureau. Donc, si vous voulez contacter Bisso, moi Kayas, moi Nini, donc appel Bobeng Bisso na 089 600 plus 243 089 666 1989. Et voilà. Tout cas, tu as déjà comment. Donc 089 666 1989. Na WhatsApp, vous contactez na plus 27. Voilà, plus 27, on est à déjà à plus 27, 74, 354, 86, 48. Plus 27, 74, 354, 86, 48 à la fin. Bah, staff. Ouais, on a 26, Tony Kimpioka, Blink Blink, Alain Fofana et Faux Perso. Venanga Jean-Jacques Doué, ya maman Lydie Doué, la fête l'aide de London. Venanga JB Kumalota, big up, my bro, my big bro. Voilà, my big bro. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, na pesi bango, je salue mon vieux Dipi Zulu. Hein, Bikaka. After, côté wana, dans la yo ready. Donc, moi, poignardé Nazadio, bakwesi maki Bible, nasolande mavinga mira mupinya suki inali paso. Lukanza mosala tubela, dipizulu nazo sini, serjo que Jésus l'été, bois cocas kongola l'idée newade. Non, Fuji, Zadio. Ah, Zadio, ah, gaye.
Voilà, merci beaucoup. Donc là, c'est avec l'artiste Mignon Abraham. Donc, au moni mission de Mabé. T'es qui tourne ma casse, émission faut ça rendre boy. Est-ce qu'il faut boy d'ailleurs puisque quand on a bas titre. Émotiva. L'artiste parle, l'artiste a dit. Hein? L'artiste a fini nanité. Mignon Abraham a cœur ouvert. Bon, voilà, cœur ouvert. Eh, bien, on est bon. N'est pas émission quand les aïe nganda banganga. L'artiste a lobby. L'artiste a Léli. Voilà. N'est-ce pas la souste. Si on a aucun piak, on a ouh, tu n'as pas fleuri. Coco, papa, chéri, n'a piak. Ce qu'on a l'Irlandaise. Voilà, on a les humains et l'autre. Voilà, merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. Merci à fan de partout. Hein, Bozakatel me belé. Donc bientôt là, le 6 octobre, donc l'anniversaire de maman Yvette Mbia. Yena papa Mbia. Donc papa na maman babotama mukolo moko le 6 octobre à partir de Londres. Maman n'a habité nzambe na ngai. Voilà. Donc Yvette Mbia, papa Mbia le 6 octobre. Donc déjà tu reçois la vidéo et ça là qui anniversaire na bango. Na sepel nango wa. Na sepel na famille Mbia. Pour niveau ya date moko. Wana to boluka moko bon na Facebook zoate. Wana pena horoscope bena ekokana. Voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup parce que na baki mikolo nga na saba jeter na bakoli pour notre tout qui n'a bien pour ça me taper celui qu'il faut remercier. Egoya. Mami Dai, c'est Mami Dai. Pour comprendre, il y a Dadi Mabibi Mokonda double commune na Paris, il y a Dadi Mabibi Mokonda double commune na Paris. Parce que Mami Dai, il y a ça en verse. Et d'abord, il va verser, c'est combien de bolemanga mikolo. Eh nganza melanga, merci beaucoup. À Mami Dai, maman chérie depuis en verse. Merci. Mignon Abraham. Et voilà, merci beaucoup. Respect beaucoup hein, à mon général Jeff Makaya Bunadalas. Voilà, tata bilanga bio na bio non c'est la pena que Mignon Abraham le bois kayo. Tata bilanga bio na bio mon général Jeff Makaya. Merci pour notre soutien à yo. Et aussi à mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, le boss charismatique. Merci beaucoup parce que c'est lui qui achète qui est Pamba. Atina na keta batawese réunion na sola na bango. La sala ngomba lebele. Boss JB Kumalu te comprendre la reconnaissance qui toko Guilain Congolo hein Aigle Royal mokona Strasbourg merci bodaka vraiment belé. Merci à l'œil, merci ma caméra, merci à Darcel Izina montage. Je vous aime beaucoup, c'était Gemma Ibel, le gros bébé de la presse congolaise. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Donc, quand vous voyez vraiment. Merci beaucoup. Sur la Mamba site, ce total Mamba site c'est 001. Donc tous en number 1, Mukonjabas, il y a 001. Blague télé loi sur le Libiso Marambia. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Pour tous ba news alelo. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Yabino Sida Bilé la confirmé. Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida Bilé la ndenga ilusa. Victoria certa. Amen. Tchiki